amuna yonzo kezala kinango balonde omemiangola banzube pokaka epasuka affection yo couvert okatina courant nazangi chaleur na yo pasinanga Jacques Pemba maquillage bembezalaka pona séduction te kolanda parents c'était absence na yo nazamo we batu musu bayembi batu na retard le pas de sembaton babengaka soirée lipanda yo kaka ezaka presa yemba banzembo ya papa wemba ok jazz fiesta même les grands maguisards incarna ya za incarnation déjà musique mboko depuis kala bongo yo kanga na maison na yemba ndeni mais nazana banzela na banzela nakosona salo na banzela nga zaka bundano na banzela ezali banzela ndisine na banzela sona meno ba vocal nga na tiana semba oh jal nazo kokate ko vivre sans présence na yo usalinga ninye pona koma mure na yo jal senteria ya obina verdi 24 abi bandela wazo kombatela zande yonde do elekeli na ye baninga kuna desade baza ko fete nga wa loboko na litama nazozela bolingo nekwana ngambo ninye motuka ninye memio na retard boye kito matata nawe watokutana oh. Voilà, bonjour Mondati, bonjour partout dans le monde. C'est quoi la métisse noire, le bimon sans mouinda boye pardon, bazuapi. Bawela barata pendant bazanga makasi. Bo s'abonner massivement Nushka TV. Nushka TV na baka ngwende. Donc ngwende mutako longola kanga azana ete lobanga monde na boya parce que batu basola bien boloka Maradona amisi motema ya nanushi amisi na kozwa bata boyo wapi. Ba vie na nga lokola hérité watara. Na kozwa bango bo s'abonner massivement na Nushka TV bisika autovandi stozoleni c'est no ba idéologie a ndenge za boye malgré confinement mais biso awa to travaillaka toujours Nushka TV pour s'abonner massivement bo to yoko kanga bongo lelo babi mwana ndeko kulutu moko ya les padres Ferrego la juste de nuance papa Hervé to be kapeto solane ma mbetali acoustique to beta masolo matali orchestre ndeni bazo ko évoluer pendant la période où c'est difficile ni to meka peto solana ye moko à se présenter parce qu'inga on a présenté à Batouté. Bonjour. Bonjour Laetitia Kouya. C'est Ferrari. On est en bonne santé déjà. Merci beaucoup vraiment. Moi quelques mots pour l'épidémie au confinement. Ah ouais, ils ont épidémie il y a qui peut en haut derrière comme si la solution je vais me déconfiner. Ils ont ma cambo donc la vie c'est un combat, au pisa combat mo boye, il y a qui mais Dieu merci que j'ai commis déjà na suka yango déjà donc bat bozanga makasi tous ensemble pour tout longango to respecter ba prescription wana et on voilà to tika boye te photos à moi signal moi il est pas de faire go là et ça biso ta moi bien makasi signal ndeti et on tika biso moi lembo to banana bi lembo moi lembo ko za chanter les moments et faire go là Rando ya love zanga suka ni kaboronina ezanga suka Jacques Pemba amuna yonzo kezala kinango balonde omemiangola banzube pokaka epasuka affection yo couvert okatina courant nazangi chaleur na yo pasinanga Jacques Pemba maquillage bembezalaka pona séduction te kolanda parents c'était absence na yo nazamo we soki batie monter na pusu identité changé poussera comme une chauffard ndenge na vina ngai sokotie basusi jal vivant na zwi identité ya mowe mama mowe Jacques Pemba mon amour moto faire ba mekaka na loboko na litama teo ata kamne ase spineza kana vola moko pasi parla na boya na kangama na yo Jacques Pemba na boya ba sambla na bolingo na ngai nini ngana sali potala na retromila Merci beaucoup vraiment. Est-ce que déjà peut arriver à boire bien pour sa featurer na musicien mort boy quand de yemba les padres même c'est moi pas bien na pour ça featurer aucun.
Ouais, bah benga déjà, mais c'est pas le moment et puis ça n'a pas été rêve nanga. Nga rêve nanga ça pour accomplir musique ni mambo. C'est que na les padres na zawana. Donc na rêve monter featuring nanga na tamate parce que nga na orchestre na ça featuring comment. Featuring ya mambo nanga ti. Ngande boyo kanga na ba disque boyo kanga na ba premier soin. Harmonie Zobima, boyo acoustique à l'époque, biso dans un mambo, on a featuring vraiment, on n'a pas le temps. Au moins, il faut les padres accordants. Les padres accordants, mais ils doivent même voir les padres accordants comment. Oui, tous ça même voir, dans une école, il y a les padres. On voit un le rôle ailleurs. Mais les écoles, tous en école, il y a les padres. Si on y a un guide digital là, on va regarder que tous ça ban les padres. On y a un fils, il y a un métier là, on va tout ban les padres. Ils ont gagné karaté, tous en école là. Donc sans une chanson, on a mais quand on compare, penas na baso ils pina bondé na kanisa to bongote. Lenge koloba na yo elatinzo to ekomi lokola loboko ya kareseo kintoko na yo emelisinga impema o nzokande parmi les filles osala plus sexy nono dembo o mongongo na yo déclenche nga chimie ya désir jamais vu de ma vie élégance ya liboma o na melisa yo au biberon etape ya nzoto na ngai ani dembo Laetitia Kuya tu es si douce si chaude ami maboko mayo elengi ye nakomi ndeki sengi nini ezokwelanga bolingo yo eleki nga na force ezali kokote kobima o librement. J'ai l'impression comme si bateau nyosoma tout de moi bazo comprendre et faire un sentiment ngena zoyuka Voilà, merci beaucoup vraiment. Dans sa maison mais pour nous imbaka na voix ya les padres ndeti ye kaka to ozaki ba musuzu. Ponga bumati siko na comprendre. Ngana ezaka na imbaka boy. Depuis kala. Depuis kala bongo yokanga na maison na imba ndeni. Mais naza na banzela, na banzela. Nakosona salo na banzela nga zaka bunda no na banzela ezali. Banzela ndesine. Na banzela sona meno ba vocal nga na tiana semba. Oh, jal nazo kokate ko vivre sans présence na yo. Usalinga ninye pona koma mure na yo, jal senteria yo. Obina verdi 24 abi bandela zo combattre zande yonde de lekeli na ye. Baninga kuna desade baza ko fete nga wa loboko na litama. Nazozela bolingo ne kwena ngambo ninye. Motuka ninye memio na retard boye. Kito matata na we watokutana. Oh. Kanga telefone. Kima rendez-vous ya bato misusu pona za nécessaire panayo. Je m'habille en rouge et noir pona bolingo. Eza makolo ya nzoto na nzoto bolingo ya moteme banaka. Voilà ça. Ya banzela. Banzela bitte zo nzela musu parce que boza banzela belé. Mais quand est-ce qu'on peut encore la question na ngai? Nzela mususu. Mon bébé s'il te plaît ko boyanga boyetema. Absence non ko sipote ko zango libela na ko kate. Komata rondel ngala komata boulon wana to dépane motuka bolingo na tango a dépannage na motema mwa pinzoli na miso na ngai pinzoli na mawa pinzoli kotanga Jésus. Voilà ya banzela. On n'a pas fait rigolo ça lui combien de temps? Ah ça une année. Une année. Ah ouais. Une année maman chance ni ba si on a 4 orchestres. Na ça une année na voyager nazali na 4 orchestres. Naembaka, nazara na podium et tous en studio. Et ça déjà beaucoup pendant. Studio na ba sur chanson, to ba sur vocal. Toujours travailler, tout chez ba vocal, toujours travailler. Ba nzembo bazali. Biso pe to kozwa kaka po tous en kati ya orchestre. Oyo ka suta vocal no otana kata nzembo ya Moi je sais que tu m'aimes au fond de ton cœur. Je sais que tu m'aimes au Laetitia Kuya. Bakalozo salanga. Ezolekela ngai yawa modelo komo sala ngai ezolekela ngai Amede Mackenzie ezolekela ngai Ben Kangudi ezolekela ngai Gisele pièce rare ata bapesi nga makasi nkoinga na kobunda te ata bapesi nga miso ya aigle nga na komona te
ebatami wapie bilengi na ngai héritier watara yo beba motema nalingi ozala identité d'amour na ngai pourquoi olingi nadambola voilà eza biloko ya Ah voilà, merci beaucoup. Yebi c'est une vision donc les anini, oza pona quelque temps to vraiment oza retravailler na faire gola jusqu'à parce que monsieur bakata ba seleka ouais. Après quelque temps balongwa na bango. Yo position donc les andeni. donc ngana okatelo seleka te naza pe na masolo ya kolonga okese wana te parce que ba rêve na nganga naza na nga wana. Donc naza wana vie na nga ezali wana. Donc bo s'attendre na autant so yo lingo kanisa wana te. Je za bana le padre. Avant que ça mission na zana fan nano. Donc ils a pas si peu mon fanatique à décevoir parce que l'équipe poli a commissaire donc on a zandengo wana. Voilà na moni mon grand frère propre monsieur Daniel Boudjiri Bandeki ya Mamedi Tiboligo. Mede Mackenzie, Laskoni Mbunza, azomona Nesha Pindi Vet Mbia Zanoti. Azomona Freddy Lyonze, Gilles Lucilla l'enfant gâté de Paris, toza wana vraiment. Voilà, merci beaucoup vraiment. Oh, le bani à propos ya acoustique, oui, bimi to moni kota ba comédien en sous le passe ali ya acoustique. Na si wala ndako pas été boté faire rigole hein. Oui, na landi na seki baba mbote sika zali, ça ba richesse à talent RDC toi na ngo c'est bien. Les gars non, on peut kitoko quand même. Oui, ça va, ça va. Tu veux côté mona capo jina le boga pas bête acoustique on a pour landaki hein. Ah, na yo kité na landi tena Hollande ngo. Mais c'est bien, bon bien, pas de problème. Mais non Hollande monté. Tenons. Attends, on est surtout ba acoustique bête bien Hollande. Tu en arrête Hollande. Oui, non arrête. Voilà parce que na biloko belé na tala tellement. Biso mo to na biloko belé so na lota. Ah, biloko belé na tala. Non, qui peut on a bi AD peso abeti. Nanya? AD. AD ndena. AD? Ah, na yebita. AD. 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 Ah, namona ki. Namona ki. C'est comment? Ah, ça va, félicitations. Abeti bien. Ce qu'on yoka lisusu acoustique moko lisusu à part faire go la toto yoka la minute yozo kanga parce que ba yembi na bango kutu balobi ke faire go la ndeku taza ingra parce que ye ayembi ka banzembu na ye moko beza na mutu moko asepela yembi banzembu ba grand tour ya batutu balekana ayembi yango ka bose bilele ko landa pe acoustique ya bongo eta ke yope chanter na biso yoke batu musu ba yembi batu na retard le pas de ces bâtons ba benga ka soirée lipanda yoka ezaka presa yemba banzembu ya ba papa wemba Ok, jazz, fiesta, même les grands maguisards, il y a une incarnation déjà en musique en Bogo. Naye toyoka, même dans Nzemba toyoka ba Carlito déjà existe na kasi naye, rien à voir. Mais koyoka ce qu'il y a cabo acoustique à Salina nenga yemi bongo. Moi mon pona. C'est pas mal, les RDC, c'est bien. Bolagnon quand même. Toujours l'andagnoso, c'est pas mal. Voilà, tous les sous-côtés, vous voyez, Simalissou, et moi, les padres, proportion acoustique des acquis comment? Les acquis, on a chanté, on est vendre qui boye, à l'ensemble, on a bino, tous les acquis, et mon nez, on a retenu, on a la piste, on a idée. Ouais, nous, c'est ça planifié, préparé par Yémo, les padres de Jésus de Niance. Donc, nous, c'est ça, on a cassinaé, on a idée, on a caméra et tout. Vous acquis surpris, le cas bisognos. Tu es baki, tu es bi, tout ça, c'est peu point, tu es bi, tu es ali, tu es bi. Toujours Kendi. C'est les séparation makasi na bonita. Et c'est les binondeni parce que posa mon maison mère na sûr que kolongo maison mère ils en batu tout lo baza ba leader biso bazaki ba masa na yo misu bazaki ba vie na yo misu bazaki ba petit na yo mais muto ko kuta te na maison mais zaki les padres de temps yo yaki okutaka été ezaki époque na biso te soko lelo soko vendo tala ke collègue moko ndeko moko mobali artiste moko ko za la vie ou petit na yo a telemi azolo baba dur nae ndeta maki les padres faire go la propriété li ba vie na ba chanson au slobani bido tout boza bana oui bon ils en manque à savoir na maîtrise peut-être mutu musuza ko kanisa o yazo salande ezalate to ya bandango mutu musuza ko suzuga likamba bosani mutu tout asipotaka succès to a maîtriser ngo ya bato belé ba ko maîtriser ngo te ya mukeka déjà moi mystique donc oyo négliger to ko boya to ko se mettre contre les padres na mambo itali talent succès grandeur faut za congolais te so za congolais aux africains au communicater au bosanate. Parce que il y a des grandeurs. Voilà, merci beaucoup, héritier Ouattara. Balobi Atrozo Lia Ozomela.
soko yeba yambo kitoko soko eza na makasi na kuya te ya nini na makasi ya Héritier Ouattara. Ah, Héritier Ouattara, bambote belé nga pas anniversaire nanga. Ali Héritier Ouattara. Ba bon anniversaire d'abord. Ah, merci beaucoup Héritier Ouattara. Zo mona confinement te. Premier nga sola malgré confinement ba solo la. Ah, te na senti ka solo la ko. C'est bien, bambote sika ali. Na mère na bana donc kitoko. Voilà, merci beaucoup. Nga na otanga kaka. Ba leader au micro baza na pivot na bango. Batu ya génération moko na époque oyo o bazopesa makambo. De soka la tenyu komba leader to yemba chanson leader et te dépendre na yo. Ato yemba ya musicien moko et dépendre na yo. Donc nga na otanga ka eteki na zana chanteur. Donc tonga na zo tanga commande ti ya Verdi 24 ozong singa kana lo yemba Verdi 24. Na banino ya yemoko les padres Ferrego la Jésus de Niance. Ah ouais. Papi kake na luki na miso bolingo na moni ote na zwata kolema na patrouille n'éclairé peut-être quoi na zelo par hasard non les mains sur la tête la mosier partait comme à la guerre kenga na kwisi bolingo et tu m'as laissé comme tout petit poussin au milieu des impervenants na comme banga souci ibekenda Ah voilà, merci. Ok, nando kende. Mon sentiment ko katanga ngote. Pour no kende no ka boy Verdi 24. Ah et la musinga mambo belé. To kesu na ngam kuna ya fali pupa. Nazaka toujours na en plein sentiment na ngai. Ah, nazali na difficulté à répertoire ya côté wana. E bila banzembo yo kana boy. O katanga sentiment van boy ngadi na kine na papi kaki. Yembi nzembo mo bo malobezo sa bien daga mission Congo ya bien. Exact. Comme mususu na oye golango na lukana kanga après na yembeli yango eza bien. Héritier Watanabe. Ah. Sentiment les anga kalikolo. Santé kama kolongo kokonda na transport. Akira poto poto je dis kinti mai kena mai. Kokonda na ngelukeli fami na ngama kambo. Barakati babeti noko gulalinga lekisanga. Makasi ya koloba poto ekimanga ye. Pona yebisa bango batika noko. Na kufeli bolingo na yo toure matika songo mon ami na bina kokufa na ngalidilo mbe masupe bakokuna na bango ngayo mena koninga dali wana ngayo utana mapoko mayo. Voilà, merci beaucoup. Mon sentiment n'est pas mata. Tant que n'est qu'à toujours na sentiment ngo nazo poser ka toujours micro na ngato kota Robino Mundibo. Ah ye na éviter. Ye mingi no ba générique. Merci de lo boko boye. Ah ba na yo ka ba sebenga za na to na bwa ke ba yo sekanga pour na vo ba biloko ba animateur na ba sa. Na chanson moko yembe sala ba vipe belé boye. Yemba ngona ntamsu na ko se souffle. Une chanter ngazanga. Na zo yemba ko nga yo ka mingi ba seben. Exact. Na éviter. Verdi 24. Aho katanga mo ba sentiment boye point muke muke katani muke ozongisi ngai. Toke na ngo siko kasi lokwa kunelo ko ezate pa fali pe kuno moneke lo te kabo sebile. Ah, c'est bien, j'aime bien, on bien. Parce que vous avez une chanté yozo et mangano zo bina kaka. Ah, j'aime bien moi kitoko Héritier Ouattara qui n'est j'aime bien kitoko. Siko na insushon. Oyembi no te. Ah, na yebi banzembo. Na to ba musique tozo ka trop. Moi ba chamu susu moi ko bosana. Na yo yemba ngona fausse note ça photo organe to malobo bungi ça a plaisir te. Yo maîtriser ne loko zo yemba. Na maîtriser te. Faut constater qu'il faut maîtriser tous les nzembo mukilo te muso ezaka yo ki mokangi te omoni. C'est vrai nga makasi vraiment. Yo mto okata sentiment na batu bawala na ba comprendre que yo mto obungisanga bon to ki na fabrication mayeso. Omemi ngambo omemi ngambo ngizima ikamba bonga yo likamba bonga yi likamba bonga yo mbona kimotea mabe obanota ne bandelité kama omemi ngambo likamba bonga ikamba bonga yo likamba bonga yi likamba bonga yo papa keboko koma ngai onga danger ezanini onga danger bongo bombe ezanini voilà c'est bien. Ah, Verdi 24. Ngana mona continent na keto po banze muzire simbi te na bani na sentiment babungisinga sentiment ngo. Yebisa biso nono. Apa koza pas faire golo koko penso que sous no keseni. Ah. Ici là maman OK no keseni. OK ça rêve na yango na za déjà na OK jamais na za OK na oketa. Boso le ya boyene musique abomino kese yo sani. Soki presa bom akobo mango pe jamais.
Il y a des missions, des missions. Sont supposés. Alors, c'est que ngai pe na continuer la musique parce que na kotika musique teme na okena orchestre mutu jamais. Ah OK te. Tora te côté ba nzembo ngapi nozotika ka te na tuna ka poza motuna ponga na yebi na makambo wana te. To koti côté ba chanteur ka lokola yo, nga no tanga ka ba orchestre tanga na ba meilleur chanteur ya ba orchestre wana. Donc soka na tangi na ngai kaka yo olobi na ngaka to bani pa Fabrice Maes. Chanteur. Meilleur chanteur ya orchestre wana. Yo so benga meilleur chanteur orchestre wana tamsu yo olobeza yete kuna ba yebeza mususu. Dabi selo yo. Avina yo. Avina te avina yo. Avina nga. Ah, bayembaka bien, bango tu ye moko kasi tengi ya chanteur ne moko kaka. Baze belé kuna bayembaka bien. Moko yo kanga na. Otanga ka moko pona nini baze belé kuna. Grâce qu'on a senyo moko. Ba wala na émission avec Laetitia senyo na orchestre no tanga chanteur moko o ya Monique ça msala bien. Question na ngeza clair papa na ngai. En tout cas bino tu ba masa ya Villa Nova ba mbote belé boyembaka tellement bien. Voilà. Ba masa on tanga ta si ya de. Ko boyi moko biso créer polémique tanga de. Baze belé bino tu bozo sala. Ana pour ma combo. Ayo tangi na non netina. Ba Messi baza. Ah mbote pana c'est bien ça chanteur kuna ayembaka bien. Ah c'est bien. Les cam. C'est bien. Omoni baze belé. Tu aboy na biso ke na lingo tanga moko te po baze belé. So mina ndo tanga bango tu na koka te. Ngana za injuste te. Na linga justice. Pas cappuccino. Cappuccino. Et boga. Ah, na ebite? No utane wenge. Ti na ebiba mission kesi kuna te. Na ndenge bonga za mtu lukuta non na ebite. Na ebite. Ba héritier wata. Héritier wata ba Olivier Bali wana Olivier Rabazali ba Mishka Bali wana. On lutani za mabete. Mais na yebi bango. Na yebi bango. Pas kabose. Na ebite. Robin Mundibo. Arana ba chanter? Na ebite. Fali Poupa. Baze belé. Oui. Bo baze belé ngolongo likutelongi otiki micro na nga poto. Baza tellement belé, c'est bien. Nabo na kotanga nani. En plus ngapi na relation na ba méchant ya. De na yebite so na yebite. Ah ouais, zang tanga na lo mo ya fere gola ya kala pardon et la musanga ipo na monde to mo la lisanga trop na opesa ba question na bezo lala na ngo. Dino falanga américain tuku Frank Lukeba de nouvelle marque Général Ulendo Bill Gates oh mama Laskoni Mbunza Ata bembe boya kasi metierete po bolingo esalama bona batonga bakiranga ipona yo nyazuluka ko boya nganako mabeni ni osingai Loba soko komina basuse yango ngana komile passé peso kando ba mari deni ba komaluko bimena ngai pongana tikalinga moko ata ba pesinga monena nzoko tojuwe belenga na kokondo kaka pona absence na yo kando suse fimberi nga fimbo ya nsube ezoluko ko fekola ngai fia Ngai innocent. Ah les padres. Hein? Oboya les padres. Verdi Yonani. Merci beaucoup, Yebisa Bisonono. Comment est-ce que vous vivrez dans les padres chez c'est parce que tu as songo pa to ba kenda kina moi trop ma casse kuna bato ba longwane ba kina ba nouvelle que non azabo yo trouver comment? Les padres zali très logique. Azara bien, azara strict, alinga ka impolitesse te, alinga ka indiscipline te. So za discipliné. Au monde na mabete. Parce que ça papa moi alinga désordre na ndako na été. Donc ça juste bon. Ça tout non pardon katumki. Boza ko obligé kaka soza no kese wana fubo landela. Style nyo surtout ya leader wana. Pona notela banana mandefu na yo to zina luboko na tatou de tout faire à ça là ka. Faut pas copier ngo. C'est un bon exemple. Nazangi na malobaro mais ça exemple bien. Yango to landa. Donc un jour personne longo qui peut mettre la leader sur comme sur la forme. Au moins tu comme ça la combien de forme. Non. Nga zalaka bo. Nazalaka bo. Les padres zali idole na biso d'abord. Biso bana jet set. Papa na biso. Et puis azaya Congo mobimeza batumso bazo ignorer parce que ça mais sur landi katina azali mwinda pour la génération oyo na oyo ya. Tu vois, c'est ça.
okoyebisanga depuis bande kokola nkie ezalaki na chantaine à l'époque tozongi siko mpena na kala oyo bande bena otana tv olanda eyimba be musicien do préféré na yo bande koyoka trop depuis ozalaki mwana mokie donc mwana mokie ya ba 5 ans 6 ans te déjà garçon déjà ba 14 ans 15 ans 16 ans tu as 10 ans déjà 10 ans déjà on est déjà koyoka les padres 10 ans. 10 ans, 9 ans, bah, je joue déjà. Donc, il y a 10 ans, il y a les padres. On a chanson, il y a les padres, il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, c'est qu'il y a déjà bébé. Attends, il y a 10 ans, les padres. Là, c'est mon papa, il y a 10 ans. On a moni. Obenganinga libanda ya mbula esika ponge kokutanga esika ngana kolalela yaki déjà ba âge wana. Ah, mais âge ane zaki 10 ans te. Ah, yo pesanga âge. Vous allez au mata makasi. Au mati magazi verdi nazo kosa verdi 24. Na ebisi yoke na ba âge wana déjà tondo ko les padres parce que ba pachanko halanga ya donc tondo yo ba franc congolais on tondo zaki da ba petit ça bi ba toki ba gamin donc toki ba adulte te. Mais toi, comme on a âge manger, mais toi qui vas gamin déjà, n'avait pas quoi. Toi, non, il y a les padres. Oh, et puis ça qui est l'idée, tu n'es pas pour la bangote, Rika Kenzo Kaya, Tikinga Moko, Nasala Boninga Yawa, Motema Pasayonga, Nani Ayokanga Tamama, association. Tu vas t'en ton yoga. Même si on a la Bible, nous avons pour voir les padres, les années, mon canaba papa Wemba. Pourquoi on a besoin de mon père papa Wemba, qui te donne un champ. Nakacha chambrenga moko contre 6 millions ba susingo ya ororo etumbo yo monene boye vraiment est-ce que nakoki kozongisa ta mwachuki comme c'est pas possible papa sonanga oyebi bien mais pour kozo traîner ya ko sauvenga Nabengi on a téléphoné, il est une fois bon, il n'a pas rappelé. Et 127 messages non lit. Aussi primé au boy kotanga tamoko ya pama. Moi je t'aime nangai na motema no. Effacer le colère mama soana mai. Pourquoi voilà. Ah, on sait que c'est l'inga lisusu makasi. Voilà, bah grand merci Begonia Mnyampala, Blanche Mnyampala, c'est les Michouri, ya basele, les grands gérants ya Matika Songo, Balobi ya Yemoko Sylvain Wanani. Sylvain Wanani, Verdi 24 de la part de Verdi 24, comprendre Sylvain Wanani, Balobi Papi Crocha. Na bosante mon ami personnel mutasala nga pena za la laisse depuis Brazzaville balobi yemoko didim masengu depuis Brazzaville je te salue ba grand merci batutu balinga letisa kuya mon boss mon patron yemoko Maradona Miss Motema ya Nanushi a Miss le lenge moko na Renate a Miss Motema Pavis mboma ba joyeux anniversaire déjà le 18 za la koyinda parce que to panza poké ba bon anniversaire na Renate a Miss Motema Pavis mboma ba bon anniversaire pe ya yomoko balobi na plateau na biso to ana invité na biso mon vieux héritier Ouattara mon vieux héritier Ouattara balobi anniversaire ya mutu na yo moko ngana obenge limousine joyeux anniversaire limousine de la padre joyeux anniversaire yo déjà mutu na babi soko zo invité ali Amélie boye ba keza na Paris viens nga solo la bien héritier Ouattara vraiment bah, merci beaucoup quant à moi. Nape Sambo Tenangai, na Monsieur Daniel Boudjiri, mon grand, Freddy Lyons, Gidel Luciol, en faculté de Paris, Merlin Matang et gendarme français, Dino Falanga, américain tout champion de tricot, Franck Lukeba de Nouvelle-Mar, Raoul Mokoto, Richard Mokonzi, Général Lulendo, Bill Gates, Patrick Lulendo, Sampazo Mongo, Amédée Mackenzie, Nesha Pindi, Bernard, Prince des Amunda, Yvette Mbia Zanoti, Fils Kelele, Ritz Kabasele, la cadette, Lasconi Mbunza, Doudou Amelda, Jannick Sempoati, Fanny Star Monzaba Soirée, Bernard Cavalli, Base Japon, Mohamed Boussouka, Alain Bila, mon vieux, Trésor Teddy Kalatorti, Magali Dembongoma Kapeleti, Cheval Blanc, mon colonel Daniel Mouakou, Georgine Mouakou, Mbote, na La Villa, ma campagne, Hezbaye, Lavardi, Ben Kangoudi, Garçon Tablette, Gisèle Pessera, Papi Mouyombe Paga Djouma, la Dimakouza Marché Central, Mbote Belé, voilà.
Voilà, bah merci beaucoup. On a bien d'autres choses qui branché. Bah, bon guérison Tanyangoi, bah, vos mabanza. Bah, lobi moi Sinzambe, Esther Malonda. Vous abonnez massivement na chaîne Nabiso Tolinga Mingi. Nouchka TV, tout bon ani. À la prochaine, bah merci pour l'invitation. Tosuka monte Verdi 24, s'il vous plaît. Yosa Verdi 24. Bah merci, n'a pas pris na ticket les micros, yaza chanter. Comment on a rolongé à mon aïe? Giselle Singazala nanu, Nesika nangai. Po comment changer ata ezaleli na yo. Bonaventure Krisengo bo komi olengisa ngai okotanga tina makila zinda yamato sekisaka ngai na butu bachikичiki osalaka ngai zinda soki nakanisi loketo na atatu Mede Makenzi Héritier Wantara